toyebi que communauté internationale aza na plan na ye pour la kobotola biso mabele ya Congo. C'est à ce moment-là bakwa ko profiter ba armée Rwanda officiellement pour faire biso guerre. Na moment wana ngano ne tokotikala na passe. Ngano ne tokotikala na passe. Boka nyonso Tshisekedi akokende bakoyamba ye bakobomba ye na mwasi na bana na ye bakobatela ye po tombaka na piège ya ennemi te. Baloba oyo ennemi azoloba biso combattant de la liberté tolandaka maloba ya ennemi te. Tolandaka ndenge gouvernement ya république aza koloba na biso mpe tokosala oyo gouvernement ya république aza kotinda na biso tosala. UDPS viva. Tolandi réaction ya Myriam Ntumba Ntite. Myriam Ntumba Ntite azali député néerlandaise. Aza député néerlandaise na Pays-Bas. Lobi d'intervention na ye na Assemblée nationale na bango ya Pays-Bas. Mama oyo accusé communauté internationale c'est vivant. IDP c'est vivant. Cyril sous commission tolo basek voix exaltée. Toyokana cher combattant. Toyokana. L'heure est grave. Oyo ezosenga te ndana yo tozala na distraction. Bolandi Delphin na Cyril ndenge bauti koyebisa bino na bombardement oyo esalami lisusu na Sake oyo ebomi mwana ya 12 ans mpe ezokisi bato misato. Mwana 12 ans oyo bon peut-être molimo aliwa mpe ezaki kolanda ye. Bakima na bango Sake bakenda Goma. Mais na baninga na ye bazoki likanisi ya zonga Sake ba récupérer biloko mosusu etikalaki na kati ya ndako. Et malheureusement kokoma na bango na bombu wana oyo ekoyi na Sake juste kaka na ndako na bango. Mwana wana akufi na bandeko mine oyo bazokaki. Ezaki lobi na 13h30 heure ya Sake. Phénomène oyo ekomi trop. M23 tokoyoka ba repousser ye. Mais abwaki bombi na Goma, abwaki bombi na Sake. Est-ce ndenge bato mosusu baza komituna biso mpe tokoki kobwaka bombe na Rwanda te? Non. Bitumba eza na RDC. Tozobisa bino mikolo nyonso bato bazodiembela na maloba tata mokonzi ekolo alobaki na campagne ata lisasi moko par hasard ekwei na Goma akorenir 2 chambres ya parlement à congrès pour a déclarer guerre. Comme tuna na koko tuna yo. Est-ce que lelo bureau de l'Assemblée nationale, bureau définitif, ezali
Sénat, élection c'est salami. Donc on déclarait guerre ndenge. Yamboto déclarait guerre. Il fait bureau définitif de l'Assemblée nationale. Élection ya Sénat et salami. Bureau définitif ya Sénat et bimi. Mais tata mokonzi ekolo akoko bengi sa congrès des chambres ya parlement va se réunir à congrès pour tata mokonzi ekolo a déclaré guerre. Mais nangonga oyo moi été déclaré guerre exacté. Yango moni Rwanda azo profiter dans ba action. Mais tozo betaka certaines mikolonios. Yakoye bisabino boy. Selon réunion ya Conseil supérieur de défense. Bene balobaki. Ce qui menace et commis ma casse et que le Parlement n'a de fandité. Donc, on a décision dans le Conseil supérieur, il y a défense. Dans le Conseil supérieur, il y a magistrature. Et Cour constitutionnelle, après s'il là, de déclarer guerre. Dans là, il y a ministre. Peut-être même Bazoti Kalayemoko, j'appelle même à Gombo, à quoi déclarer guerre, dans cela il a arrêté. Pour Ekozala sous ordonnance présidentielle était, pour le coup là, Parlement Ekozala te. Mais Rwanda, tout le monde a profité de air nyoso, il y a robeta kababom, et si la population civile azali. Likanisieza moko bakoti ya piscose na mutu ya population akima basite wana etikala vide comme ça na cope na bango baza nango na quelques officiers abandonné secteur wana pour M23 aya kozwa ngo avec beaucoup de facilité. Plan ezande ndenge wana ya bomona à chaque moment M23 azobetaka bombe mais biso moyen tobeta bombe na Rwanda eza te même la communauté internationale a sanctionné biso. Pourquoi na Rwanda guerre ezali te soki biso tobandi kobeta bombe na Rwanda ekomi provocation. Donc on a toyebi que communauté internationale aza na plan na ye pour la kobotola biso mabele ya Congo. C'est à ce moment-là bakwa ko profiter ba armer Rwanda officiellement pour faire biso guerre. Na moment wana nano ne tokotikala na passe. Nano ne tokotikala na passe. Boka nyonso Tshisekedi akokende bakoyamba ye bakobomba ye na mwasi na bana na ye bakobatela ye totombaka na piège ya ennemi te. Maloba oyo ennemi azoloba biso combattant de la liberté tolandaka maloba ya ennemi te. Tolandaka ndenge gouvernement ya république aza koloba na biso mpe tokosala oyo gouvernement république aza kotinda na biso tosala. UDPS viva. Tolandi réaction ya Myriam Ntumba Ntite. Myriam Ntumba Ntite azali député néerlandaise. Aza député néerlandaise na Pays-Bas. Lobi d'intervention na ye l'Assemblée nationale na bango ya Pays-Bas. Mama oyo accusé communauté internationale ndenge bazali ko soutenir Rwanda pour agresser République démocratique du Congo
dans nzela ya M23. Donc maman Olobi a déclaré ouvertement dans le Parlement na bango, dans le Pays-Bas, que la communauté internationale bango nde bazali ko soutenir Rwanda. Bazopesa Rwanda mandoki pour Rwanda a agressé République démocratique du Congo dans sous casquette. Il y a M23 pour Maïma minéré. Il y a République démocratique du Congo. IDPS viva. Maman Myriam Ntumbantite aye qu'on remercie pour qu'on félicite la population congolaise en général, en particulier la population quinoise. Dans ma manifestation, on est sali awa à peu près 10 jours. Maman Myriam Ntumbantite azali hollandaise d'origine congolaise. Ayebisi na parlement na bango. Population congolaise baza na raison. Ya ba manifestation nyonso basalaki anti-Amérique, anti-Europe en général ou la fameuse communauté internationale. Alors nous pouvons constater silence moko absolu dans la communauté internationale, dans le massacre nyonso Rwanda aza ko perpétuer na est de la République démocratique du Congo. Communauté internationale aza koloba et l'autre côté. Il y a une population congolaise en général, en particulier quinoise, basalaki ba manifestation wana, même dans les réseaux sociaux, même dans ma balabala ya Kinshasa, balobi posa na bango ezalaki communauté internationale. Bayoka mongongo na bango pe attirer attention na maemaso ezali koleka la République démocratique du Congo. Maman Ntumbantite Myriam asengi ba Congolais courage wana oyo tozwi pendant 9 jours pour continuer ndenge wana voix na biso eyokani na niveau international. IDPS viva. Na moment oyo maman Myriam Ntumbantite députée nationale néerlandaise aza ko encourager biso, tandis que notre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi aza kotelemela biso, aza kotelemela biso oyo toza koloba Peter Kazadi banda akoma ministre de l'Intérieur, action ya malamu oyo asali eza kaka plus de 160 moto oyo amoteli, misusu etekami, misusu bachange yango couleur, misusu toluki yango eza komonana te. IDPS viva. Yango tosalaki une commission tokendaki omona mboso mpona koyebisa ye comportement oyo bamoto na biso ebungi, misusu bachange bacouleur. Mboso azwi responsabilité ya komona général Kilimbalimba Peter Kazadi mpo bayeba esika bamoto ekei na baoyo ebungi mpona na nini. IDPS viva. Na moment oyo population congolaise atelemi mpona kobanga na niveau international, bayoka ke bazoboma congolais, Peter Kazadi a préféré na ye akanga bakombata, azokisa bakombata, amotola bamoto. Donc tomoni un ministre antivaleur ya makasi koleka oyo tosengi tata mokonzi ekolo na gouvernement ya sika Peter Kazadi azala
UDPS vivant. Assemblée nationale. Ndenge toyebisaki bino mokolo ya lobi bazaki na plénière moko lobi hier lundi mpona koélabore règlement intérieur ya Assemblée nationale. Alors la plénière ya lobi basali commission moko il y a 78 députés nationaux. 78 députés nationaux, moyennant 3 députés dans chaque province. Mais pessimisons 78 députés, oyo basali commission va mettre en place bokolo ya lobi pour la kosala règlement intérieur oyo ekotambwisa Assemblée nationale na mbula mitano oyo ezali na yango bapesi bango mikolo mitano basilisa misala na bango ya koélabore règlement intérieur nde mikolo na bango ekobanda kotangama mokolo ya lobi mokolo ya misato le 21 nde mokolo na bango ya yambo donc mercredi jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et c'est même déjà commission, il y a 78 députés, va présenter biso règlement intérieur, oyo ekotambwisa Assemblée nationale, bambula mitano oyo euti kosila. UDPS viva. Ok. Tolandaki lisusu mboso président ya bureau d'âge ya Assemblée nationale lobi ndenge alobi baye nyonso badepute nyonso baza frappé na incompatibilité na baposte baza na yango bamosusu baministre bamosusu soki bamandataire soki banani dele na bango ezosuka lelo na 23h59 dele na bango esili moto na moto apona okotikala député national ou bien okotikala mandataire à l'état donc 23h59 dele esili nde tomoni déjà misato oyo badémissionné parmi misato wana toana Vital Kamerhe tozali na Liaou nani Jean-Michel Sama Lukonde azali kozela tata mokonzi ya ekolo donc soki lobi na butu akenda kotika démission na ye te ndenge mboso alobi lelo mardi Jean-Michel Sama Lukonde akotika démission na ye epai ya tata mokonzi ya ekolo donc voilà lelo eza suka na bango soko poni kotika la ministre assurance nini oza na yango ke soki gouvernement ya sika ebimi yo bakonome yo domoni Kamera weli na ye dollar nanu ekiti te adémissionné na ye dollar nanu ekiti te asomeli mbang atikali député national UDPS viva l'excellent Liaou oyo bakombateur na baanalyste bazali kosala baanalyse balobi akoki kozala premier ministre ya Faci eza baanalyse na bango l'excellent Liaou ye pa démissionnaki ndenge nauti koyebisa bino awa tolandi Bitakwira
Depuis bibi député, azongeli biloba loba. Mais tobi bitakuira tango alobaka, et ça la kande ba wande passe. Alobaka ba vérité. Obi vérité balobi ezokisaka. Mais vérité esungaka. Vérité ya bitakuira balingaka ye te. Pona nini ndenga yebisaka biso etini moko na Congo ya Banyamulenge ezalaka te. Ezalaka te. So balingaka ye te na communauté internationale pona ba vérité na ye. Mais la vérité reste une vérité. Nyamulenge tozaka na Banyamulenge te. So etini Nyamulenge papa balobaka monoko nini? Kinyarwanda. Yo za etini Nyamulenge donc boza ba Congolais. Mais balobaka monoko ya Rwanda. Comment expliquer cela?